la chaîne qui vous édifie. Les hommes de Dieu, la Bible dit ceci, le feu brûlera continuellement sur l'autel. Notre européen érotique a été, européen à Tongo, européen à midi, européen à Pokwa, européen à Penabutu, Yango Mota Molio Mosanto, la famille au fait pela, et Tumba maladie héréditaire, et Tumba célibat kinyoki, et Tumba pauvreté, et Tumba stérilité, et Tumba chômage, et Tumba mari et ma femme de nuit. La tombe bombeto sambela, le bakole Jésus à Nazareth, makome yebisinga, nyonso oyo lonite, ekopikwama, ekozika na moto, yango na butwa lelo, oto molimo mosantu, epela, pona kozikisa, malédiction nyonso, ezo riene na famille nanga, Yazor bomba tombola. Dans la biso longo. Feu! La Bible dit ceci. Notre Dieu exerce son jugement par le feu. Yes. Dans la moto zopela. La biso pour la deuxième fois. Feu! Tande moto zo tumba na famille ezo tumba chèque bakambia batinela liboto sala moto ngone zo tumba ezo kota na matrice balabaka matrice koma bio mosima mone zate lelo moto molio mosano zo pela on meni pe bakisi mingi zo pikate ale feu 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 dans la famille on est bassi ezokata moto ezokata basinga ezokata basinga délivrance ezokota délivrance ezokota délivrance ezokota ezokata basinga ezokata bandelo ezokata balien ezokata baloi kama broso rondo koma bosheke kuria saka mabobo shenda meshanda mabobo sokorio kuria mabosheka rondo koma bosheke ya mesha Yakama bobo sokorio, Yakama brosé. Au nom de Jésus, à le feu de Dieu. Yes. Alléluia. Ya tomba kalbo mobile. Tozo de kabasa na nzambe. Eloko nyonso oele lisagayo. Ale ya mamoto esika na tongo lelo. Na buta lelo esika. Esika. Opération etungisa kwa tout moment. Ben intervention na o kenda tout moment chirurgical. À le feu. Yes. Non, mon appendant que tout sambela. Les gens de complications ma caméra passeport. Parfois passeport dans le longuiné mais tu vois qui est monsieur longuiné été. Tala moto. Ils ont la masque bachone longi. Ils ont longola. Ozel lenge metam sobi ma lokola mpaka. Balata ko longi na kindoki. Mozando kité. Ale masque bachoko ne longi zika. Feu. Tande konda ko musimbelo na so baluka. Tande moto so pele longa ndeko. Tande moto so mata. Moto so mata so tumba masque. Masque bachone longa so zika. Masque bachone longa so zika. Masque bachone longa so zika. Ale feu. Yeah. Yes. Kole sikristo Nazareth azana bomo. Amen. Nzambe ya longa pe abikamu. Amen. Totondi kolo to pesho merci. Yes. Pona bolingo pe bolamu na yo. Likolo na biso pe na mabota. Tata joie le kumbuki ma sanjoli na mona délivrance kota na libota. Alléluia Jésus. HPMedia, la chaîne qui vous édifie. Tout puissant, mon cœur est considéré, tout l'univers créé par ton pouvoir. Amen. Les ciels d'azur, les éclairs et tonnerres, l'éclair matin ou les ombres du soir. Et tout mon être alors s'élève chant, Dieu tout puissant. Que tu es grand, et tout mon être alors s'élève chant. Dieu tout puissant, que tu es grand. Yo nzambe yo, oleki na monene, mojalisi nangu ya mingibe. Ojalisa ilola pe mokili,
osalinyo sona bolingo beyo nzambe Nzambe na kembo nzambe nanguya tosanjola Nzambe na kembo nzambe nanguya tosanjola lemba kembo na yawe kembo na yawe car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain, il est digne, il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Mama, kolo Yesu kumama yawe nanga. Mama, Kolo Yesu kumama yawe. Kolo Yesu kumama. Elombe mobali yo kumama. Makasi ba faible. Mama, Kolo Yesu kumama yawe. Kolo Yesu kumama. Mubundi molonge kumama. Yo kumama yawe wo kumama. Kolo Yesu kumama yawe. Yesu lunga ye kumama yawe. Yesu ile tambe malamu Mama yawe Yesu ile motema ngai Mama yawe Yesu ile mokati makambo Mama yawe Yesu naina tumbola nani Mama yawe Yesu nana talela nani Mama yawe Yesu ile chaba santu Mama yawe Yesu Mama yawe Mama yawe Yesu Mama yawe Basana nzambe toyebisa nzambe atombwama. Amen. Il est le Dieu tout-puissant, le créateur des cieux et de la terre. Amen. Asala likolo ba likolo pe asala mabele. Amen. Asala maya asala zamba. Amen. Azo konta likolo na nyonso. Amen. Il domine sur les vivants et sur les morts. Amen. Sur les puissants et sur les faibles. Amen. Tozo tombola za likolo na nyonso. Le Dieu qui appelle de l'Orient un oiseau de proie et d'une terre lointaine pour accomplir ses desseins. Yes. Le Dieu de toutes possibilités. Yes. Nzamba le manakelo côté. Amen. Bokono minganga bazol lembana yazo lembana tozo pesa lobiko tozo tombola likolo na nyonso na losambo samedi ya lelo na koki la bilei tozo bisa tombwama tobondeli na kombo na Yesu Kristo wa Nazareth. Nzambe moko tondimela toyebi nzambe mosusu te mosantu toyebi kaka yo mokonzi ya milimo ya bato makasi ya bafaible etumelo basantu bobikisa mabota nzambe nini aza lokola yo nzambe mosusu aza te na likolo na se mpe na se na mabele nzambe monene mpe bikamwa nzambe okangolaka nzambe osikolaka nzambe olongisaka makasi na nga elonga na nga bikamwa na nga ozwano lokumu ozwa na yo nkembo bondina yango mosikoli bondina yango moyelebele nani aza lokola yo mosantu na likolo na se mpe na se na mabele aza to akokani na yo aza to asalaka lokola yo zwa na yo lokumu zwa na yo nkembo Yesu Kristo ya Nazareth nzambe malamu nzambe likamwa mpe elonga base na nzambe totombole likolo na momo ya bandeko maboto baosambela na biso toyebisa tombama na maboto baosambela na biso atombama likolo bafamille oyo toosambela na bango elongo na Radio Parole V na Chiffre 9 TV na RK Pro TV na DLF TV 2 tozoyebisa mosantu atombama na vie ya bafamille oyo na bacouple oyo na mabota oyo na bandeko oyo tobondeli na kombo na Yesu Masiya Nazareth tozotombolo mpo mimonisama na tongwa lelo na butwa lelo nkolo tozotombolo mpo mimonisama tozotombolo Masiya na bomwa ndeko akati pongi na butwa lelo na bomwa ya papa akati pongi na butwa lelo
couple kati pongi na butu alelo na kati ya libote kati pongi na butu alelo mosantu mosantu totombolio bible solo bapanda ke tokotembola yo c'est alors que tokoyebana yo ozali Yahweh tombwama Yahweh tombwama Yahweh tombwama totombolio na biso eloko Alléluia 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 Nzambe tobisa nkolo mimonisa mana liboto Alléluia amimonisa mana bandeko yo amimonisa mana losambo lelo libota moke témoigner monene na ye amimonisa mana couple oyo ko couple moke témoigner grandeur nena nzela losambo oyo amimonisa mana foyer oyo ko foyer oyo témoigner grandeur ya misala Kristo ne kulusu basana nzambe toyebisa Kristo nzala losambo oyo amimonisa mana libota oyo tobondeli na kombo na Yesu Masiya Nazareth mimonisa na yo famille ezo sambela na biso nzambe mimonisa ma tozoluka yo nzambe na étage tozoluka yo Yesu oh Bible lobi okomimonisa ma bana oluka yo Yesu nzambe mimonisa ma Yesu yawe mimonisa ma yawe mimonisa ma lokola famille nzambe mimonisa ma na vie ya mon frère mimonisa ma na vie ya ma sœur mimonisa ma na vie ya papa mimonisa ma na vie ya ndeko na nga mobali pe ya mwasi Yesu Masiya Nazareth kolotika liboto emona yo nzambe famille emona yo nzambe mimonisa ma Yesu Masiya Nazareth o mimonisa ma Yesu mimonisa ma famille o mimonisa na bakuple o mimonisa na bomo ya papa ba mama o mimonisa na bomo ya bayenyoso yawe nzambe tata merci basana nzambe alléluia kolo topusana sur bosono na butu alelo nazomona mabote ebele kokata pongi osenga nyongo te oteka te osomba pe te kasi mpona koluka elongi na yo kolo kobombela libote elongi na yo te mosantu mimonisa Masiya soki mosi amonaki mokongo l'ancienne alliance lelo libote emono te na mokongo emono na elongi halleluya broso maboshe kolo tande kwa kati pongi azosambela pongi na misu mitata azopesa discipline po alonga pongi abondela na biso elongo oza mofuta babaluka kelongi no tata futa famille oyo amen futa couple oyo amen futa foyer oyo amen futa ndeko tata amen o kola kati pongi na 2 heures kolo poisamba na biso na ngonga 3 heures na 4 heures to pe na 5 heures du matin kolo tiko pesa biyano na liboto na nzalo sambo oyo na kombo moko tondimela kombo na Yesu Kristo na Nazareth nzamba solo pe abomoy nzamba bikamo pe elonga ndeto bonde na kondima lokola libota moko sopela makila ne kulusu ndeto bonde lipeto lobi amen amen merci basana nzambe merci papa merci maman na libako pesa meli biso na samedi ya lelo ya robelela nkolo bien aimé programme ya samedi eza programme to sala ngoto lokola mo mesano mais to sala ngo poto kutana nzambe bien aimé pokutana bakonza mukilo foza en audience nzambe na biso ana tino pesa biso audience te poto kutana na ye bien aimé nanga ko semble avec décision et détermination que le sambo ya tongwa lelo butwa lelo et ko changer lisola vie na yo sala le sambo kondima bien aimé dans le Seigneur ko sambela te par formalité ko sambela te lokola mo mesano. Dieu a dit dans sa parole bo poussa ne pas nanganga pe na poussana basana nzambe zana musala o Christ sala na croix amen oui nzambe atika kita bokonzi polele nzamba en qualité à Dieu le Fils akitana se pona ko sikola biso ba to pese bomoy pona ko sikola biso na masumu to mona Dieu vers l'homme Yesu sala misala déjà na kulusu o a Dieu vers l'homme mais ne comme il kambu muta poussa ne pas na nzambe bien aimé poussana na tongwa lelo na butwa lelo ezo dépend na lor ozo samena biso pa fabino bo anonu moy pa fabino bo zana no pokwa mais biso atozana no butu makasi yango te osambela bien aimé likambo zo tungise leliso pe mingi eleliso pe mingi papa maman jusqu'à zakoko mesana na passe ba mesana na maladie te ba mesana na souffrance te ba mesana na humiliation te ba mesana na échec te ba mesana na pasi te
bamesanaka na limitation te, bamesanaka na chômage te, ya komesana te na vie ya pasi oza forme mutu ya pasi. La Bible dit vous êtes le prince mais vous mourrez comme les esclaves. Oh, boza bana bakonzi bozo kufa lokola baumbu, yoko kufa te lokola moumbu, ya komesana maladi wana te héréditaire na famille. Oh maladi ezaka biso bela aka minu, oh biso bela lukika, oh biso nozana problème ya sucre. Oh yaya, tiko beta tolo na héritage ya pasi batikila bino na famille. Telema sambela, telema papa sambela, telema maman, tika ko beta tolo l'héritage ya mabe ya pasi oza na kati ya famille. O biso nde tozabe tozana problème ya sucre, o biso nde tozabe tozana problème ya tension, o biso nde tozabe tozana mingi na problème ya cœur. Yaya eza rige ya satana akota maladi na famille mpo ezala moko ba moyen po bokufela. Oza na possibilité ko mettre fin na yango. Amen. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Pauvreté famille saloma bete, malade famille saloma bete, kindoka famille saloma bete, balia famille saloma bete, balwa famille saloma bete. Pesa melo bokondi yaya, utondi mela Christ vino Seigneur sauveur, bokondi pesa melayo ya kotambula yango na tongwa lelo na butelo tosani totambula parce que to pousse liboso na nzamba pesa biso possibilité ya kobebisa misala Satan. Amen. Na ko mesana te na vie ya pasi, na ko mesana te na vie ya échec, o kila bila ipamba te o ko mesana te na ba vibrom wana ba myombo opération pamba pamba basa na nzamba za bando mususu o déjà 4e opération zo le kanango yo bazeme sopana ka so mesana na yo o mesano so juge me sopanaka o ma ko banga ko zwa zemi o koma ko banga ya ko zwa na zemi alors que la Bible dit bo pousse ne pas na ngana o pousse ne pas na bino na ngai na motango mukuso bien aimé yoka o makomi lobi to tanga rapidement livre ya Ésaïe chapitre 55 verset 6. Écoutez bien aimé, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Boluka yawe tango azako mimoni sama. Amen. Tala tango nzamba azako mimoni sama yango papa. Nzamba azako mimoni sama na ta oyo. Na ta oto luka ye. Ta oto belela ye. Na tango lelo. Na mona bando musuma bolongo na se. Na mona ndo musu azu déjà kande santu. Na umeli na pasi tika na belela yawe. Eza lobi chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Luka nzambe. Luka etango azako mimoni sama. Luka etango azako mimoni sama na mabota. Ezamba to bazo témoigner na yo jusqu'à là non témoigner était le ya Luka ye Luka nzambo yo Luka Yesu Masia Nazareth o ko témoigner kana eza difficile pas na yo mais pas nzambo to ndimela eza difficile te makambo est impossible pas bato pas nzambo to ndimela eza non impossible te. Dans la Bible dit rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Oh, gloire à Dieu tout puissant. Amen. Nézaïka chapitre 55 verset 6 et peut-être autant. Na suite no basé na nzambe. Invoquez-le tandis qu'il est prié. Amen. Tobele la etanga zoko mimoni sama. Amen. Bele meto poto bele la nzambe. Yes. Teka poto bele la nzambe bele biso to kata pongi butu butu. Na basé na nzambe. Ezabe bazwa memba moto butu butu. Pono bele la nkolo awa na oesika. Ba père de famille mais avec un seul objectif to mukumba nzamba pesa biso ya to bonde la pomo na loboko nzambe. Amen. To be la nzambe longo samedi a lelo a jeune école ko boete o sele pe ba samedi bela ba jeune au monument loboko nzambe te mais ngene biso mon frère ma sœur to baka to teka basi pe mibala kondima c'est possible na jeune a lelo samedi a lelo mona loboko nzambe samedi a lelo le 25 juin au mois loboko nzambe mois de juin ko si la boete mois de juin c'est katikata année année déjà kaboni katikati yango na mois de juin to tsalika na 6 mois liboso na biso yo fo mona nzambe yo fo simba litatoli pamba te senga lo sambo ezakabiyano bien aimé dans le Seigneur kino tango nino otika na vie ya pasi to pousse ne pas na nzambe ne ba mosantu na pousse liboso na yo na pousse liboso na nzambe longola ka soni nzambe okata musisa soni nzambe longola ka pasi pe kolela ngo ba Yesu Masia Nazareth olemba na geloko te ko to pousse liboso na yo sala quelque chose yebisa nzambe mona vie nanga mona famille nanga
mokolo tobeli pe mingi to échoué pe mingi na kambe zo simba te to sala démarche à voyage zo simba te mabale zo simba te na famille to botaka mibali batika biso na bana nzamba maya to za wapi Yesu Masia Nazareth nzamba solo pe a pomo nzamba radio parole vie wapi yo Masia kolo kanisa nga na kati pongi ya lelo na kati pongi butwa lelo pona kobelela yo oza wapi Masia oza wapi na lukyo pe tango ebele na lukyo na bangomba na ba sacrifice na ba retraite lo na luko na kokila bilei na butwa lelo longo na radio parole vie Yesu Masia Nazareth oza wapi to ba kolo misu no pe monanga misu no pe mona problème nanga e mona soni nanga e mona kolela nanga e mona mawa nanga e mona humiliation nanga e mona célibat nanga e mona stérilité nanga e mona pasi nanga e mona makambu nanga to sambeli na kombo na Yesu Kristo Nazareth. Alléluia, alléluia. Basana nzambe to bisankolo amona premier bandeko basamba na biso longo kolo mona premier bandeko mona famille o tata o bazo bondela tata neti bazo bondela te bazo sambela makambo zo changer te wapi yo mosango ya Israël ndeko ameli pe na vie ya pasi ameli pe na vie ya soni ameli pe na vie ya kolela Yawe mona papa umeli na via pasi Zambe mona ndeko na umeli na via pasi umeli na via kolela ma sœur umeli na via kolela eloko ezosimate ne marche pas bafrère ezosimate alléluia Yesu mona mon père mona ma sœur mona ma bien-aimée mona mon bien-aimé zamba mona famille oh Yesu mona famille oh Yesu mona famille oh Yesu eumeli na humiliation mona ndeko o Nzambe aumeli na humiliation mona Nzambe mona ndeko na nga Yesu o libale kufika pamba sanko ayeli za wapote wamekitaye bongo kolo mona ye yawe mona ye soni yawe mona ye yawe mona ye so libote umeli na kasoni libote umeli ya kolela libote umeli na Masia Nazareth maladi nzamba ilonga Yesu Masia Nazareth azaïna pasi partout azotambola humiliation sonyela na zozo kolo mona ye Nzambe Yesu mona mon frère Nzambe mona ma sœur mona libote bien-aimé Masia Nazareth alléluia yoka bien-aimé mona bandeko basana Nzambe l'homme de Dieu eza bafaye musu bachala bango bindelo yes na yebe eza libota moko bango baloba ke bokoleka 45 ans te eza libota mo atokomi na mbongo ebele suka na ngo fo shite eza faye moko ato matinde ni suka na ngo fo mutu ebouger yo bachandelo mo songolo baloba maloba baloba nyonso ba déclarer na lota ndoto muko mususu ba oloba maloba mutumo azui eboko batutelaka pondu to pilipili azui eboka asimbi yango boye akango na loboko azoloba maloba abi intel nde no loba wana kati eboko intel na yoka somme tellement par exemple maloba o loba monde spirituel eza monde maloba eza monde ko komate eza bato bele abika ba conséquences na vie pourquoi parce que baloba ka be na butu baloba ka yango vine lelo ko mobika ba conséquences na moi azovivre ba conséquences maloba na butu alléluia nana loba maloba nana loba maloba bien aimé likola vie na yo ya toke na deuxième partie longona musana Nzambe Berger Blanchard Mok OK tika Yesu Masia Nazareth azwa lokumu amen maloba nyonso oyo baloba na monde ya ténèbres ata baloba yango na village ata baloba yango na cimetière ata baloba yango na sima ya ndako ata baloba likolo ya nzete ata baloba na se ya mbetu ata baloba na se na mai peu importe sika baloba maloba na tongo ya lelo epai oza na biso na losambo maloba wana tokokende koanile yango parce que eza na ekulusu Christ alobaki maloba o epesa yo nanga victoire alobaki père tout est accompli na kati ya bomo ina biso na ba famille na ba foyer esengeli to vivre accomplissement ya maloba amen o Christ asalaki na ekulusa ki po anile maloba nyonso o loba ma négativement na ba vie na biso tombola loboko mobali papa maman mon frère ma sœur avec tout le respect
loba nkolo Yesu Masiya Nazareth. Kolo Yesu Masiya Nazareth. Ngai Blanchard. Ngai Herbi. Na tongo ya lelo. Na tongo ya lelo. Kolandisama na pouvoir. Kolandisama na pouvoir. Pe autorité. Pe autorité. Oyo pesanga na ekulusu ya Golgotha. Oyo pesanga na ekulusu ya Golgotha. Telemi na nguya ya kombo na Yesu Masiya Nazareth. Telemi na nguya ya kombo na Yesu Masiya Nazareth. Pona kokweisa. Pona kokweisa. Pona koanile. Pona koanile. Pona kokondane. Pona kokondane. Maloba nyonso. Maloba nyonso. Oyo elobama. Oyo elobama. Nakobala te. Nakobala te. Nakobota te. Nakobota te. Nakosala te. Nakosala te. Nakobonga te. Nakobonga te. Nakomata te. Nakomata te. Nakokende liboso te. Nakokende liboso te. Nakoumela na vie ya pasi. Nakoumela na vie ya pasi. Na vie ya kolela. Na vie ya kolela. Maloba wana. Maloba wana. Ata eza tata mutu aloba. Ata eza tata mutu aloba. Ata eza bakoko mutu batika maloba wana. Ata eza bakoko mutu batika maloba wana. Nayeba ye. Nayeba ye. To nayeba ye te. To nayeba ye te. Maloba nyonso. Maloba nyonso. Oyo influença. Oyo influença. Oyo condamné. Oyo condamné. Vinanga. Vinanga. Lelo. Lelo. Eke nazobeta maboko. Eke nazobeta maboko. Nazokondane maloba wana. Nazokondane maloba wana. Nazokondane maloba wana. Anile maloba wana. Maloba wana. Ikuya bombo ya yo. Maloba négativité. Maloba malédiction. Mamodisa yo. Na maloba. Mamodisa yo. Na maloba. Mamodisa yo. Na maloba. Maloba maloba. Maloba wana. Ekosa sabila yo. Maloba wana. Etika yo na eta. Etika yo na eta. Oyo sana yo. Maloba wana. Ekondane yo. Na maloba. Akondane vina yo. Bakondane vina yo. Na maloba. Maloba maloba. Ekondane yo. Na échec. Ekondane yo. Na pauvreté. Ekondane yo. Na maladie. Ekondane yo. Na liwa. Ekondane yo. Na limitation d'âge. Maloba nyonso. Maloba nyonso. Oyo bakoko maloba. Maloba nyonso. Oyo bakoko maloba. Oyo baboti maloba. Oyo entourage eloba. Oyo famille eloba. Oyo bakwase maloba. Maloba nyonso. Oyo mibali aloba. Oyo mwasi aloba. Oyo bapara maloba. Me nakobonga te. Nakobonga te. Nakozwa te. Nakosepela te. Nakobota te. Nakosala te. Nakobala te. Nakokende liboso te. Nakobika te. Nakokufa na maladi oyo. Nakokala te. Maloba wana. 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 Nazokwesa. Nazokondane. Nazokondane. Nazakwanile. Nazakwanile. Na bombo ya mama. Na bombo ya mama. Maloba ni maloba. Maloba nini maloba. Lelo. Maloba wana. Ezala anile. Ezala efase. Ezala efase. Ezala efase. Oh non, puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les hommes de Dieu. L'homme de Dieu. Bible Galate. Il a effacé l'acte dans l'ordonnance qui nous condamnait. Bien-aimé. Si makoloba maloba ezalaka na ba acte ba posaka ezalaka ba acte ba salaka ezalaka na ba loi ba votaka bien-aimé. Sur la croix de Golgotha, Jésus-Christ Messie à Nazareth a passé la ordonnance, a effacé ba loi nyonso a neutralisé yango. Tomo ya loboko ba kolo Yesu Masiya Nazareth. Kolo Yesu Masiya Nazareth. Lelo na telemi na kombo na yo Yesu Masiya. Telemi na kombo na yo Yesu Masiya. Pona kokweisa. Pona kokweisa. Ba loi nyonso. Ba loi nyonso. Oyo batia. Na libota nanga. Na libota nanga. Na famille nanga. Na famille nanga. Ba loi nyonso. Ba loi nyonso. Oyo bakoko batika. Oyo bakoko batika. Loi nyonso. Loi nyonso. Oyo baboti batika. Oyo baboti
loi nyonso oyo ezokondane vi na nga na maladie na stérilité na chômage na pauvreté loi wana lelo ndenge nazobeta maboko nazokweyisa loi wana ekweya efase loi wana ordonnance wana loi nyonso ordonnance nyonso oyo batika oyo baetablisa oyo ezokondane oyo ezodétruit oyo ezolimite vi na yo libota na yo famille na yo lelo loi wana ordonnance wana ezokweya loi wana ordonnance wana basidia na vi na yo na libota na yo na famille na yo na libota na yo na bandeko na yo ata eza bakoko ata eza baboti na yo ne basinia ne badeklara ne batia loi ne bakota ordonnance lelo loi wana ordonnance wana ekweya edra neutralize edra efase Jésus-Christ de Nazareth. Les hommes de Dieu, les Olobanabiso qui cherchaient l'Éternel pendant qu'il se trouve. Yes. Et na partie B, alobi invoquez-les, tandis qu'il est prêt. Amen. Zambaza nabiso elongo. Aza prêt ya kokangola. Era zokangola ndeko moko. Azokangola mama moko. Na maladie. Azokangola papa moko. Azokangola ndeko moko mwasi pe mobali. Azokangola na célibat. Azokangola na stérilité. Azokangola yena chômage. Azokangola yena maladie. Azokangola famille moko. Nakata condamnation. Nakata blocage. Kangola ndeko moko na kati ya esprit de mort. Alobi invoquez-les, to ko invoquer Yesu Masiya Nazareth na tongo ya lelo. Bible lobi quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth sera sauvé. Amen. Kolo Yesu Masiya Nazareth. Kolo Yesu Masiya Nazareth. Biki sanga. Kolo Yesu Masiya Nazareth. Kolo Yesu Masiya Nazareth. Kangolanga. Kolo Yesu Masiya Nazareth. Kolo Yesu Masiya Nazareth. Bimisanga na situation oyo. Kolo Yesu Masiya Nazareth. Kolo Yesu Masiya Nazareth. Biki sanga. Kolo Yesu Masiya Nazareth. Kolo Yesu Masiya Nazareth. Kangolanga. Na situation oyo. Pasi oyo. Na problème oyo. Kangolanga. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
na inondation, na pauvreté, kangola ndeko, kangola ndeko, mama kangola, mama nanga kangola, Jésus-Christ de Nazareth, les hommes de Dieu, oui, l'homme de Dieu, déclaré moto ensemble. Yes. Bible zoloba na biso, nzambo yo nanga tozo belela, nzambo yo nanga tozo salela, nzambo ya telemisi biso, en face ya ba famille, na monde entier, Bible lobi na ngaboyi. Asalaka justice na ye na moto. Amen. Na tongo ya lelo toko invoquer moto ensemble epela na ba famille nyonso ya monde entier, epela na vie ya papa, na vie ya mamba, na vie ya ndeko mwasi mobali, ndeko nyonso zo samba na biso elongo na kata epela moto nzambe kita, moto nzambe pela, moto nzambe tumba, misala ya satana, etumba maladie, etumba esprit de mort, etumba condamnation, etumba blocage, ezikisa même esprit ya mari ou femme de nuit, o ezo troubler ma foyer, ezo troubler bandeko basi mibali, to besi ba boto déclarer Les hommes de Dieu, la Bible dit ceci, le feu brûlera continuellement sur l'autel
moto kopela kotika te kopela na tongo kopela na midi epela na pokwa epela pe na butu yango moto molio mosanto na famille ofwe pela etumba ba maladie héréditaire etumba célibat kindoki etumba pauvreté etumba stérilité etumba chômage etumba ba mari pe ba femme de nuit ya tombo bombe to sambela no ba kolo Yesu Kristo Nazareth makome yebisinga nyonso oyo lonite ekopikwama ekozika na moto yango na butwa lelo moto molimo mosantu epela mpona kozikisa bamalédiction nyonso oyo ezorene na fami na nga ya zwa bomba etombola dans la biso longo feu ezozika na moto. La Bible dit ceci, notre Dieu exerce son jugement par le feu. Yes, dans la moto ezopela. Dans la biso pour la deuxième fois, feu. Basana nzambe tande moto ezotumba maladi na famille ezotumba eshek bakaliaya batinela liboto tala moto yango ezotumba ezokota na matrice balobaki matrice ekoma pio mosima mwana eza te lelo moto molio mosana ezopela omeli mpe bakisi mingi ezobika te ale feu 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 tala fama onde basinga ezokatana moto ezokata basinga délivrance ezokota ezokata basinga ezokata bandelo ezokata balien ezokata baloi sheka mabroso brondo koma bosheke kuria saka mabobo shenda meshanda mabobo sokorio kuria mabosheka brondo koma bosheke ya mesha ya kama bobo sokorio kuria kama brose. Au nom de Jésus, à le feu de Dieu. Yes. Alléluia. Ya tomboka le bon mobile. Tozo de kabasa na nzambe. Eloko nyonso o elelisaka yo. Ale ya mamoto ezika na tongwa lelo. Na butwa lelo ezika. Opération etungisa kwa tout moment. Ben intervention na o kenda à tout moment chirurgical. À le feu. Yes. Na mona pendant que tout sambela. Ezande mo complication makamuni ya passeport. Parfois passeport ezane longine mais tu vois que ebimse longine été. Tala moto ezolongola masque bachone longi ezolongola ozelenge metam sobi ma lokola mpaka balata ko longi na kindoki mozandoki te ale masque bachoko ne longi zika feu tande ko ndako mosimbelo ngaso baluka tande moto zo pene longa ndeko tande moto zo mata zo tumba masque bachone longi zo zika masque bachone longi zo zika masque bachone longi zo zika ale feu Yes. Que le Christ Nazareth azana bomo. Amen. Nzambe ya longa pe abikamu. Amen. Totondi kolo to pesio merci. Yes. Pona bolingo pe bolamu na yo. Likolo na biso pe na mabota. Tata joa lokumu kebo masanjoli. Na mona délivrance kokota na libota oyo. Alléluia Yesu. Na mona délivrance kokota na famille oyo. Masi ya Yesu. Tombo ama mo santo. Alléluia. Tombo ama mo sikoli. Tombo ama mo yenge bene. Kolo to tombo le pamba to bongina lokumu. Yes. Totombolio masi pamba to bongina nkembo. Tata merci pona nyonso sali. Kolo merci Yesu masi ya Nazareth nzamba elonga pe abikamu. Tata zwana lokumu. Tata zwana yonkembo. Tata zwa masanjoli. Kolo senga losambo za biyano. Zoni mabiyano koti na libota oyo. Biyano koti po batato la yo. Na kombo na Yesu Kristo ya Nazareth nzamba solo pe abomoy. Nzamba elonga pe abikamu. Ndepenso na kondima lokola peuple moko to bondeli. Petolobi. Amen. Acclamons Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu vivant et véritable. Amen. Merci papa, merci maman. Merci ndeko oyo tango nyonso butu nyonso okataka pongi to sambela na bino longo. Olenta ma programme na biso à chaque samedi to kila kabila ipona ko bondela partout à travers le monde entier. Je dis un grand merci à ma serviteur de Dieu, maman Josera Miamandila, maman Karine Tsaou, Elomena Losambo, pasteur Prince Mavuba, Moussa Nzambe, héritier Vuvu et Char de Feu, Bishop Blanchard Moke Char de Feu, Elomena Losambo. De Kobogos Anderson, Chris Kundenga, Josa Pemba, Trésor Tingi, Kola Pambolabino. Merci Pena Moussa Nzambe de Koraïs Kangi, Azana Repo, les a représenté na de Konabiso ingénieur, Trésor Tingi, Kola Pambolabino, Bande Konangai,
merci papa, merci maman. Ne les amkolo to kila kabilei. Les amkolo to sambelak. Bien aimé parfois le banon je n'ai qu'à samedi koya. Satan a comprendre que jeûne na prière ils en a puissance. Amen. Ils en anguya pe kangolak. Bien aimé kila bile inabiso. De to sambeli butubo. So moni air moko vide. To pétain pause. Ya sambela nao. Sambela. Lebi prier sans cesse. Bondela. Na midi pe to sambela. Na 15h pe to sambela. Na 18h pe to sambela poto chuter na programme na biso a jeune to zanango poto fongo la jeune na biso lokola momesano. Bien aimé dans le Seigneur kola pambolo ndeko po sambela na biso pona mbala liboso. So pe to simam na le sambo za na souci. Obi kapé délivrance na vie na yo. Et l'on a radio parole vie. Yaya sambela na biso ndeko sambela na biso na nzela WhatsApp numéro zali plus 243 99 91 45 930. Nabandeli plus 243 99 91 45 930. Numéro monsieur Césali plus 243 89 75 70 917. On les a numéro na biso oyo to clamer ba ou groupe ya WhatsApp peut permettre au mutako comme la biso te kasi biso to zaka na possibilité yorti na mateya. Donc ndeko ozo mateya na difficulté so comme biso ba numéro oyo toko na groupe ya WhatsApp groupe ya WhatsApp ite ya kokomana okoma bodo yo ozana possibilité ta kokomela biso nde to créer mais biso nde to tindi loka mateya to tindi loka mateya tika kola pambola bino samno penza ngolu pe bolam Yesu Massa Nazareth abomba bino programme oya jeune to zanango to fonlo na ngonga ya 18h30 ndeko ozo melakisi to ndeko za lipambola zemi okokanga jeune te lokola biso oyiko melata moi jus ata moi mai mais biso ba toza makasi tozo kila bilei pona tokutana lundi na intercession internationale des familles bien aimé panza sango ozo matea o zo lo sambo partager ngo po libota mo pesa na biso elongo tokutani bongo mokola lundi bo toza na milulu minene o ezali boso na biso. Donc vendredi o ezakoya il y a le 1er juillet tozo bana milulu minene na kati radio parole vie ezala mikolomi sato le sambo to banango vendredi. Donc to bana vendredi samedi pe to chiter na ngo lundi na internat bongo thème ezali la loi ne fait pas l'homme, mais c'est l'homme qui fait la loi. On est allé maman likam oto kolobela, on nzaba chepso na mutema par la grâce de Dieu to partager ngo na bino longo. Sinon, tika Yesu Christ en Nazareth nzamba solo pe abomo ya pambola bino aslam no bolam. Tokutani bongo, ce qui Yesu Christ en Nazareth a maison milité mokola lundi prochain na intercession internationale des familles. Sinon, merci que Dieu bénisse. La chaîne qui vous édifie.